DKM Flash TV. 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 Quoi kubakaki ya Tintunga be mission ni yansi makambo nyoso tu pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyoso betela mukaka wana chaîne na beto ya kitoko Biso nyoso to s'abonner, bon s'abonner, bas s'abonner na veut dire chaîne a bien ya mu PPE donc to s'abonner massivement awa so lingo mona bagaki ya bion lingo mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingo mona ndena panzanaka to s'abonner awa na miso mozwagene mutaboma papa mokilo na ngayo na swesebino bosaone bomwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna kisika boyebenga kuna zana na tuite na longwa na koma awa donc beaucoup dans awa na bakta bolinga ba artiste bolinga ba comédien bolinga na kata DKM Flash TV tout s'abonner olingo na vie réelle ya ba star na yo olingo tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tu kwa na bwala na beto atange na kanda beto sekisange mboke lengi moke zola bona ve eme muta sekisange tout la fois mo manisa nge kanda DKM Flash TV. Bonjour, bonjour, bonsoir. Naba fan c'est DKM Flash TV. DKM Flash TV, ba fan ça doma boss da poule ga moko c'est des leaks. Bonjour na bino bande ko na ko bozale. Do boss lobi ki sasa oyo eza yako inda. Bonjour na boss na David Kanyama. Taka soda makasa kanga ben di video baza pembe na soto ta David taka mtamkusa boma Goliath nde papa la biso David Kanyama taka bakomba makasi nyonso bapesa David Kanyama yo leka wapi sake DKM de makambo sake DKM de makambo merci na cameraman na ngadem mobala mbishi ya mwindo bo mesana e bongwa o mesana e vraiment bongo et ça la pensa bien ba fanyo sa do ma boss lobi bokota bolanda bilenga do ma boss la poule comme ko c'est Lex ba fan nanga le to lo bela sujet la biso kaka ya mosinzo ingratitude hali ya mosinzo zaka te pona basi kaka mosinzo peza pona na mibali na basi tolo bela tous les deux côtés na basi na mibali likamba ki mosinzo oyo mibali to bana bande kwa basi biso bande kwa basi toza boepoani omena atanga kunde na zabona oma yoka na ngako na ko kaisute ko présenter bande ko baninga na ngai msusu banzela na nga msusu chéri na nga na komo banga na ngai po ki mosinzo leki makasi en plus ndeko na yo msusu partager bilamba bolia bolala place moko oyebi famille na yepa yebi famille na yo mais ocho bimana mobali na ye ocho bimana mobali na epona nini esa nini on so bimina mobali moninga metango bimaniana ausakana na yo kanisi yeso kya zaki na mwasi na ye ba kyoza camarade mwasi bende kwa mwasi na ye pa mosi lezana bandeko mo apenda ke ndeko neti ngado maboss na botama na bayana nganeti na botama na Clarisse boss Rosette boss so mona ngaka kangai mobala ya na nga Rosette nga mo bimanai likolo anini msusu o envia kika komona kika po mibali soki aye ba mwasi so mo sa olinge po biso bas po yebisa mbali ko na sepela na eza na moi passe mais ba art kaka tem susu ozana mobala muninga osa ba art moboy o ko ko séduire ye o séduire mobala muninga boko mobimana ye boko mobimana pe o fosa ngata na ndenga obata muninga ye baté mais obimina ye pe muninga pa ye comme si on peut discussion comme si on peut na yo na mbanda pe ko amobala mututé ambala biso nyonso tala botika likama mosinzo oyo okoboko kufa malade na maladi moko ba benga bino singama tembele bino bokansi malade ebo maizaka sida te ben infection makasi pe zali ke oyo mona ke infection oyo okokata ko tambola te bando zaki makolo opanzana
bandeko na ngai botika likambo wana esalaka vraiment bien te tosala siko omoni bafille mosusu bazalaka deja kiri na bango deya bazalaka deya bongo mobali moko bango babimane bango nyonso so amonika ete asombeli ye boye nga mpe funa azala na ye me botiaka yango na mitu na bino ke mobali nyonso akabela mwasi nyonso ndenge moko te moto na moto aza na manaka na ye mpe na lupemba na ye mobali mosusu akozala kuna akaba ba $100 ma ye pa na yo emso akabela suka $10 $5 emso pa na suka la bambo moka ya mikie yo kanti so akabela do maboski te ndeza boyoko boss emedo tineja akabela do mabosi tinde kemso ba $100 ba $200 ba 300 ba 400 ba 500 nga pe fona kende kai pa na ye nda tindela ke bongo se ka watindela nga te yo do mabosi te ngana cadet yo emsusu zano se mo ami bale so ami sato emso po roza mo aliboso me ngasko na mona suka ona sukisa libuma mama na ngai manaka na ngeza ya yote siko loko bete ya musinzo poani olinga mbai na nga poani so li mo bani na nga ndoka ntinda asano ni asalelo te asalo te mi bali muso azaka ayebi nzoto no pratique yo mais azaka na mwasi na yoana esa ba mi bali bokomika so muninga azana mbai mwasi ne mona poto bokenda so mwasi na uti poto aye bokenda na ye bovandi bolie bomeli so ka muninga beti mwa tour boye yo tika lo bani mamoko yebisa mwasi ne makambo tako mobile na yo kuto kamsanga yo mwasi kitoko boye mobile okuta respecta kote ndako ano zwela yo wana kuta koti sakabasi mususu menga sola zo mwasi lokwa yo en tout cas na peme kolinga kuna kolinga lisute biso pe basi te mato zana biso faible oyoki maloba na po maloba ba mi ba mususu maloba neza lokwa serenge so apiko ngona litoi o mwa pena yo moko mona so ana résister te fona ndima olingi mwasa muninga so c'est la fille na mobali bien moko de apesa mango malade yo po yo lingi c'est pourquoi il kana malade wanati bande ko botika ki mosinzo ya mabe botika yango mona ba camarade bozaki ba camarade bokufi na malade moko ye kuna akufena sidat bongo ye o ye peka sit azana ngonde ngaza wana balandela bino bien saka bomena mbali moko bien na mwasi moko bomena mbali mwasi na mwasi moko neti ba garçon surtout bino ba mbali bokuma pino sama mnanko ozo mwana bata mwasi okene na chambre mais obengi so camarade non bobimi na ye bobeti partout c'est par 12 point bosa mabe boy bango omoni tanto sangisa nzoto mwasi na mobali yo so za esprit na yo ngape na esprit na nga to sangisi yango yo zwi yanga ngape na zwi yayo sko so bima na basi ya batu mais bon ça ka esprit bon nelo mo pe ocho le kan internet dem na ebite so landi yango mo mobali mo babimi na mwasi ya batu akomi mbwa makolo na ye baluki ya mbwa na mukila na sima akomi penda olela bazongisela ye makolo na ye garçon kitoko akomi koto likolo mutu kota makolo mbwa na sima na ye mukila ya mbwa pone za nini kolinga mibali ya batu kolinga basi ya batu oyebi mutu wana bima deja na mutu oyo yo kolingi neti nga doma na koloba teke na parfait te naza bongo te nga pe na bima na mibali ya batu oui mais nayebi mwasi na ye te odem na oloba makambo solo oseka te nayebi mwasi na ye te na bima na mobali oyo mwasi na ye aza na ye homme marié mais mwasi na ye ayebi nga te nga pe nayebi mwasi na ye te ye aza na ye na makambo na ye nga pe naza na makambo na nga tokutana te na vie toyebana te pa mobali so na yebiki wana za mobali ya bato c'est que fona yeba erni na obenga ye fona respecter ye makambo na ye pa mwasi na ye ya ndako amona ngo te ayeba ngo pete tango lingi homme marié kolinga to yokisa mwasi na ye ya ndako mutema pasi yango wana bakomo bwakela bato ba maladie yango wana ekomi na makambo ebele omona ke jeune fille akomi na maladie mo ya makasi pona nini abimana mobala mutu akomo l'accès ko mwasi na ye ki bombanda boy mobala mutu aya mutu
na rolo bateki na nimana mbala batute na bimana ba mena yebi nde basi na bango te emsu mobali pa kosanga ki na bala na ngati ngape na yebi ki bala na ete biso to kumana na ndenge na biso mais nzoka ndaza na ye mari nga na yebi na ngai te ba fani na ngai botika likambo ya mosinzo eza mabe ezo boma batu makama mabe zo kota batu bakoma de mitema mabe moto amoni pena pona mwasi na nga na oboma mutu pona mbai na nga na oboma mutu emsu babanda na bapasi na bango yo camarade lelo moni muninga mobali na bonja comme na mbongo ngo bongisa mwasi na yo lobi ngana ki olinge aska tanga pe na supporter ngote na mbai na nga na tanga passe mobali na nga bongi ka yo camarade bando seka ngai ki mobali ni na ngo zana yiwana kaka yo lisusu ozi mobali na ngo lingi te esimba te lekate sele muteme esuka ngai lukana sa mabe totika eloko wana yango ezo katia biso ba vie avant okokisi na 30 te déjà comme na ba malade mo makasi na nzoto déjà comme na ba biloko moko boye soki ndenge nini pona mabeleki omwa batu mosusu baboke ngambaso na oyeba te balingi nini pona ngai baza ba jaloux balingi bozomona nga pona kome te yo moko tano etamboli na etamboli na ndo otambola mibala baninga oyo mona ka bango ya yo moko azala te ya yo moko ayebani te muninga présenter mobali na ete olingi okyotala mobali okyotala muninga na ndako na ye okuti mobali na ye muninga zate botikali bokushe na mobali na ye pona nini non so za no ndumba taba oba telema na ba boulevard ke ville ke sa kindumba eza ngo bien sa kindumba na yabi mana bato ayebite ke obima na mobala camarade na ona mosa camarade na après na mbo vandi bino so boseki mais bino mba na mitema boyebi ke ndeto za bobosa na basine eza mabe eza vraiment mabe bande ko na nga baspe ya mibali botike lokwa na yango tozo perdre ba vie avant likolo bimana mibala baninga likolo bimana basa baninga tozo perdre ba vie avant et comme on ngane to solatin bowela nini ote apesa nga kana na sepelane sote te olingande mwasi na ye on bobebana aboya na endo olinga mwasi na bite o master otambo na ete olinga mbai na bi o master te tikana sa ba vina ngai pasa vina botika yaya eza kitoko te moninga so a présenter mobali na etika ina mobali na ye so a présenter na mwasi na ye sola na normal tant que mwasi na ye ya mwasi a master na yo bosola bongo botika muteme sukaka komona penda ki o te nini on sale kama be mwasi na ninga ke makasi mbai na ninga ke makasi meta master na ngo bimane pe en plus ngo ebisanga ke autike te po abalanga te yo bongo totika biloko na vraiment eza bien te eza vraiment bien te linga mwasi na yo moko olingi mobali na yo moko ata za na eloko te oyebi ke azalaka nde ya ngai nzambe ye moko ayebi nini na osala po abino mbala bokeli boso bosabone na DKM Flash TV vraiment boza décidé bosabone vraiment boza décidé boza bilenya do mabosi to baki to tiki no mamba ba position lelo moi auto kende kana mangambuka ya conseil nanu ya conseil po to mona tozo si ochi yango ekoma na suka to ndeni na bato bazo kufa bato bazo be babalade mabezo ya bavia mabezo kota makazi pona biso mono ba itambo na biso pe totala non to s'abonner na DKM Flash TV boza de site boza bilenya doma boss la pulga mokuse de luxe boye bake tozo kota pe lisina mamba ya ba sentiment ndenge zala bino bozala se bo monika doma émission no bo makinga ndengo balola kipina lukete doma pardon na pe na posta to kuta na pe o sala ngaka ndongo sala une émission yo bongo oyebi PDM tunani batango pe ba obenga bongo ba na poso sanga kandi asana émission so yebi sobi so pese ka monta ka aleli mbongo bele bongo te bwana lote nga préféré na bata libanda mboka mutapoto azana ye musika mais au sentir que otinda ezwa na bata Lubumbashi na bata Kolozi
kuna nde susu makambu nde lali kuna tosola kana ba Orange Money M-Pesa ba solution wa leta zate bo s'abonner kaka to botika mosinzo za bien te mibali baze bele zwa oya yo so za bien te bongisa ye okoza pena mbali mobo azana ya aspect me yo moko bongisi osalie na ndena ki yo olambi yo bongisi penda ki lobi ba monike te otene mpe garçon ndenga zala ki banda bakoma na fio tande akomi e fio ndaza ki ta banda bakoma ya garçon tande akomi oui wana za yo moko toko olinga ya muninga présenter yo ale bozwani ba numéro na mobile ya muninga bokomo benga na le bokomo kuta ba mo fixe ba rendez-vous comme tina niveau ki opanzene makolo alali yo munbai mosa muninga bokyo bosololi ya comme tina niveau obimisele likatano amoni yango olali pona nini bino mo bomona ya bino te olinga nzelo telemiso linga muninga bongisi ya yo kyolanda botika bongo s'abonner na DKM Flash TV boza desite boza bilenya doma boss la pour comme conseil de lix bino bato bolinga ka bomona doma boss na ba position doma boss abaluka doma boss saba lelo ezate lelo vraiment bopema bolala ponja ba bébé lelo boss na ba conseil. Vous en avez un conseil, en tout cas vraiment, et ça l'a bien. Merci à ma famille, ça doit ma boss à l'objet, hein. Bilengela la ande na DKM. Kota DKM, on a bilengi ndenge la ka. Kota be mission bien ndenge le kaka. Ba conseil qui to, conseil pe no mo apenda conseil que mutu poza ki na makamona ba vimo 8 na tika nanu na sa na bona la na bo ça la pe bien. Hein? Bisous. Bye tout le monde les sous. Semaine prochaine. Ah ouais, DKM Flash TV. 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 Quoi kubagaki ya tintunga be mission ni yansi makambo nyoso tu pas comme les autres mo plus mabidi mais katuka ba place nyoso betela mukaka wana chaîne na beto kitoko biso nyoso to s'abonner ba s'abonner na veut dire chaîne a bien mon PPE donc to s'abonner massivement awa so lingi mona bagaki ya bion lingi mona ba émission ya bion ba télé réalité ya bion ba théâtre ya bion to s'abonner so lingi mona dena panzanaka to s'abonner awa na miso mozwa gene mutaboma papa mokilo na ngayo na sese bino bosaone bomwa bagaga bien be formation bien ba film bien kuna bisika boye benga kuna dana tuite na longa na koma awa donc beaucoup dans awa na bakta bolinga ba artiste bolinga ba comédien bolinga na kata DKM Flash TV tout s'abonner olingo na vie réelle ya ba star na yo olingo tala ba gag ba film ba émission ya kitoko ba elubu ya kitoko s'abonner makamba bien nyoso tu kwa na bwala na beto tange na kanda beto sikisange mboke lengi moke zola buna ve muta sikisange tu la femo manisa nge kanda